Tali suko yete ngazui parole na bi oh muto nga na yaka na liboso Western Union na car na gare asengi na kabele mbongo lo bananga boye na o kuta uti makala ibaki telefone akotaki makala basundola kiye ayibaki telefone akotaki makala basundola kiye ngai kutu na Jenny toyo kele mawa ke foto kene kotala ye bat basundola ye ayibi telefone nga ba me ngai Ronaldinho na moni bango bazuba parole na bino eza bango te ngana kisimbi na tena bino ngana mara donc na mo rankoze kwa ngolo zonso na yuma te bango na comprendre que ya bango te isa na ba soso gaillard ba maman na bango bazalo batindi bango ke faut coincer moni gara wa binza ba danseuse atomboli musapi mao majesta atomboli musapi azui parole maman bu ye azwa parole apese parole Ronaldinho yo na bongo za rien. Oye wengena no yembi lokote. Ka ko lefso ba ki charlatan. Ka ba ki kesser on passe à kufa na ye. Oh. So auto no bananga. Na no zela so lo ba punga pe no lo bananga. Mettons lo kisko ke kester a kufa binga suko yo salinga bienti. So na très moi quelques secondes moko pona ko tala. Nento zaki biso to orchestre mbato fandi. Non c'est la tamo mutu moko lo bana mao. Ke di retirer nos paroles, non, Kester c'est mon grand frère, ou quoi, maman, bien retirer parole et puis vendre le bas souté. Bon, moi c'est un loba, mais na monisco on dirait comme il y a grand prêtre de l'Ikondinga, quel que soit Zana bisoté, mais Azali parce que bah désir est d'aratilelo, bah Fimiko, bah comme Larry, bah chanson, bah Fimiko va dire bah 82, Tilelo et Betamara. Maman a aussi soumi ta fana ikoto yo, c'est Jésus parole que, on a dû ne pas oser le battre trop. Et que nous avons mettre dans le costume dans je viens au bêta yo na gang na bi au bêta nga malamu na sala kaka croiser les bras na vanda type wana golf ba yo kaina batu na bango basala voice na bango moko boye ke oh allo président nani biso ba fanatique wenge maman Ronaldinho ça to se péter Ronaldinho ça l'orchestre azui Jenny azui Igo Sente azui Gino Bass ali ngazwa Sara solo yebisa ngai ngana kozwa Igo na ba moyen nini est-ce que nazui contrat mo ya gaya pona ba Igo ya to kebeta contrat oyo pesa qui rapporte pas Weranson Igo de la forêt il y a un président makamo eleka ki na papi kakol kuna na studio oloba ki ngo pété lokote maman ba bimisi voice wana pona ko empêcher ngai pona ko créer ngai makamo ya mabe quoi surtout na bichef ngana saka mo plan nga wana ya moi 10 minutes na kende pona okende fête lokola mutu abandi wana yazana ba yembaki concert mobimba il y a 4 heures du temps. On a 10 minutes de l'eau mouké. Oh, Bino Karaboye, maman qui Victoria. Oh. Voilà, merci beaucoup à tous mes fans. Hein. Je sais très bien que vous êtes très nombreux en ce net moment pour nous suivre. En tout cas, je vous salue, je vous aime beaucoup, vous le savez déjà. En tout cas, merci beaucoup. Salutations déjà à vous, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. En tout cas, ladies and gentlemen, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle ou à l'endroit où vous êtes. Et salutations déjà à l'équipe technique, une équipe très costaud.
salutations à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Je pense aussi à ma maman chérie, hein, maman Cathy Bakissa, la fille de l'apôtre Paul Mutombo Kalombo. Salutations à vous, salutations à Noël Kikiani, moté ma maman Titi Kikiani, champion Kayembe na Kenya, Blaise Kavaigwe, hein, Chalère, Charlie Jogé Dia, ma mère Miline Zemanakati à London, moté ma papa tous Pepele Mbetolo. En tout cas, big salutations à la joie Mado Pichuna, Fondation Betty Massengo toujours, encore et toujours, voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de joie de recevoir pour vous un artiste musicien bourré des talons. Ça fait vraiment un bail, mais aujourd'hui, il est là. Il va répondre en tout cas à toutes nos questions, en toutes nos différentes questions, surtout pour nos fans. Qui Betty Massengo la bisoye akenda puis à mon analyse souté malgré mbutu qui na maison mère. Alors maintenant to na plateau Bobby Ronaldinho, donc nous allons parler plus de sa carrière et puis qu'est-ce qu'il fait pour les moments après kolongana na maison mère. Voilà pour na bao bozolanda biso na Libanga TV. En même temps l'émission passe sur Access Télévision Astar, une émission de star. Bao baolanda biso déjà na Astar, donc Aza invité principal Nabiso, donc il est notre invité principal de la rubrique star du moment, hein, star du moment Nabiso est dimanche à Lelo, c'est Bobby Ronaldinho Otosolo Belanaye concernant musique, concernant carrière nae. Bonjour et bon dimanche Ronaldinho. Ouais, bonjour Betty Massengo. Bon dimanche Nayope, donc merci beaucoup. Voilà, bonne santé. Ouais, santé, ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Vraiment, en tout cas, Mikolo Bele, non, c'est rappelé sur Nayambayo, ma série Moroboé, non, ça la site Nazala qui wanana nous. Après, Bobby Ronaldinho, oye, test pas oué rançon, les lots assus na maison mère, moi Mikolo Bele, vraiment, na ba fan bazolo na biso na nous. À mon abango avant de kotana kati ya ma solo émission à Lelo. Ouais, na pesi bango bambote ba fan tout o balinga ngai Bobby Ronaldinho, artiste na bango, chanteur, compositeur, donc ouais c'est peli ça bango na ba mélodie, donc bambote na bango nzamba za na bango, donc tout ça toujours ensemble. Voilà. On est toujours de cœur na linga bango trop, voilà. Linga bango trop, surtout ba fan o na minute monter mes soirs à bango na départ na on a maison mère mité me belé soit ba fan ba consommer vraiment pas tellement na maison mère. Mais le problème c'est que ngai na osinalega na ba fanatique wana tout o bazaki na besoin fuba yo kanga moi trop na wenge comme héritier Watanabe, il vient de dire désolé, c'est pas de ma faute. C'était pas vraiment Eloro na bongi samaki nango. C'était pas préparé de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Brusque. C'était arrivé brusquement, trop de réunions, repoussement et tout et tout. Na bindengi ni bat balongole la rakuna, balongole la rabatu mingi bongo donc était au 12. Nga j'arrive ma 12 te nga 12 et comment il a 36 donc 3 fois 12 fois 3 comment il a 36e chambre de Shaolin maintenant na sautant nga na se retirer na ndenge mo ya bien, sans problème, sans rancune. Même moi ça me faisait mal avant par rapport à ma fanatique au balinga inga surtout neto ya wenge au ba yamba kinga vraiment les sengo balinga inga au na pesi bango bilé ya malamu na kati formidable. Mais kokabwana bango en séparation du coup, c'était vraiment ça m'avait fait vraiment aussi mal par rapport au kabwana batu du coup où se préparer qui n'angoté. Mais comme on dit que l'homme propose, Dieu dispose, moi je peux dire que Zara mabongisa Nzambe. To condamner so batamukili lelo lobi kuna batamukili mais Nzambe ayebi pourquoi. Et salama ki bongo pe tumba ki bongo donc le laisser salama ki bongo lelo o tozana nzela to sala ba chemin na biso. Non, c'est bon que tout c'est la bonne musique ou tout tout ça là pembeni ya Igwe le roi de la forêt yangona lelo sukoyo non ça nanga mekala mingite qui suis-je ezoya.
mais le quoi oloba na ba émission mususu mais pona biso eza lokola première fois oloba yango na olinga juste pendant quelques poussières de minutes to betelango pena CTT mais en passant kaka qu'est-ce qui s'était passé tant aux ala qui na maison mère o ba beto 36 donc 12 fois 3 donc ba beto 36 ti okoki ko supporter te olongwa na yo ngana ebi que ba mettre maison mère ba embaraté maison mère Weranson il faut vraiment place wana à sala réunion afandi sa ba musicien ba loba makamuni ne leka na maison mère je pense bien à yoka ba doléance ba artiste musicien o ba loba pourquoi Ronaldinho musicien chanteur ozana ba problème na ba mettre ti okoka ko supporter 36 wana ba beta ote olongwa. En fait, ma sengomoni maramo nalingo lobelango trop parce que ça fait trop mais comme yo mo souhaite ici ba fan bato ba hôtel la bisoke c'est la première fois depuis maramo comment qui senga peke ba fanatique na yo balinga chaîne na biso balinga pe yo batala peut-être pas comprendre mais c'était le problème il y a Ronaldinho nous a eu problème nini Ronaldinho aza muto yo abete pas Pascal Poba abete na orchestre belé mais orchestre oyo n'avait pas Radio Kula son Japan mais orchestre oyo façonné ngai bimisaki nga c'était Victor Eleison et pas ya le défunt King Kester Menea. Après sa mort Ronaldinho a sa carrière solo na ye akina musicien ngola musicien bakimi akeba bakimi ayota non je suis encore jeune je peux faire ma carrière aussi quelque part. Après on avait parlé avec Papa Pacho Panda le plus grand conseiller que j'ai sali tu souligne le téléphone et c'est non Ronaldinho wenge dans les États-Unis mais misi bazaki balongo il faut ya wenge natali peke o ba benga nga wana za orchestre wenge musique ya les rois de la forêt Weranson les orchestres munene donc natali bino fona kende wenge ndepi na kendaka na sala test badumi andima ko teke Ronaldinho matana podium passer à test olingaka kota malamonga bino ils allaient aux grands joueurs au Barça au Real toujours il faut ça tester ça veut dire bah on peut au ballon au jongleur au présenter Varese na ba mona beti maboko ndina mataki na podium na présenter Varese na nga ba sepela na kota to bana ba voyage to bana makambutu ekendaka na pepele mais sikoyo ezana eloko mo ezana na kati ya orchestre za bakan o ezana oyo parce que nga Ronaldinho na zakana o na o tina zakana batutu nazara je me soupe côté kakola vandaki na vaina ngana ye je me soupe côté pe Geniaza Dinara ba master tout donc tout ça ba ensemble même moral pas de souci mais du coup yo sala masuko ke ba mo tonga ngai Ronaldinho nazara teti Ronaldinho salibo et comme tu me vendre dans ta chambre na ba danseuse wana siko danseuse mo betela nga lisolo ngo zara na voyage ya tu n'as tourné moko ya Lubumbashi opération tout on va stade wana na mona danser za nazo besanga bi ya bobi et puis faut que ba kester na yo na bina sali ni na ngoki kester ngo ba za ndeni oh non tu n'as ta chambre moto vandaki mais nde ba ki ba betela masolo il paraît que yo budara na budara nani na menga budara te peut-être façon na ngai o ba monanga lelo na komona nga tana vaina nga calme boy muto otala nga monanga il est trop kester donc trop kester moi je comprends pas comment trop kester ils a état d'esprit troisièmement et au salaire tout ça l'album ba na style ba tum susu biso kendati du coup on tapé singa chance vraiment que na yemba na formidable je suis clair c'est Igo Sente comment Igo Sente parce que Igo ton mutomto chanzembo jour na salaka vocal na ngana teste mama yake na mama bolingo passé ngabo biro na lela Igwe wana jour a teste na nga nzoka Igwe yoka vocal ngwa kangango et c'est peli sakaye tango yiko sala sikoke ba PC chance ko chanzembo nde ebisinga bino Ronaldinho nga mona sina selo témoin faut ça la vocal mo sala na teste na kata nzemu na nga oh c'est vrai na yebo ina tabena ko asela ngango donc kanga kango pena yebi yango yemba kango na sali vocal wana et comme ce qu'on a la samba plat to présenter ba biloko ya formidable yo yembi nzemu no batali yo kabo oya yembi ba batali kabo to ba nzembo Igo ba tunyo so ba fongoli misu to kana bi vocal ba to matina podium ba mbongo et tout
keto ebanda wana. Voilà, donc eboti jalousie. Eboti jalousie. Olongwe wana, le roi de la forêt, Big Boss, miroir du monde, Père Abalion. À côté na studio nga nazalaki te. Ayoki ndenge nga na sali vocal. Alobi Obama Abdul, Yoka Ronaldinho. Kaka bato ba ni surprise. Au PC mutu makasi no lobi bongoti. Et pourtant ngazaki na ngati. Wana bato a système. Vous comprenez? Voilà. Enta keto bandi wana bu. Voyage à Louf. Liste na iner. Batio na liste eti. Parce que comment moi mike bandi po olongwa neto fâché que non voyage à Louf. Mais nzo kanga pe kakipako ozo sauter kaka makambo. Vous comprenez? Na longwa wana ikomike toke sa clip na Dubai. Ya nzembo nga na yembi. Donc taike malongi asomba na billet makambo tout. Mais à comprendre tenga na keta benga na téléphone akina parler. Yo kete pa na bina ebité. Hey mais nzembo na yum to yembi yango na tindi basa la clip na Dubai parce que yo il faut ça là. Ngana zina habité docteur tika na yo. Nana forme na parler. Na ça na kini clip na ma danger na yembi da danger na ka Ronaldinho. Dubai za ngomboka mo bato na soma ne ba biloko bazongaka. Souvent on appelle ba mikilo zongaki ba Canada, ba Toronto, ba Ottawa, ba Montréal, ba Québec. Donc Dubaï bon. Tout c'est focalisé na likamona te na tout tika na biso. Ba oti Dubaï ba malama ba ke ba longoli fo wangila. Ba tinga na mbanzembo mobimba na yemba ki wana. Ba concert na village Chentemba. Tu concert na village Chentemba. Donc teke malongi afandi wana. Nzembo bandi. Nzembo estilité. Na bandi ka vocal excellence nera mbungu maikede moisi lemboka o. Nera mbungu maikede moisi lemboka o. Iya pachupa nda juna sembe se bolingo ngwele kelingai. Batu ba mata na podium bala moko ba mopesa nga ba mbongo nzembo esila te mamoko bu bakati nzembo. Na kipepeti. Siko le bakati nzembo na mission Weranson. Weranson siko réaction ezaki nini? Pose sur le podium. Pose na podium, sur le podium. Igo sente kuta plaira ba nini pesa mbriema. Et ko sala siko ke il faut que ce na studio na ndiai. Tout que neko bongisa ko sala ba retouche ya concert wana. Samedi na fête à mariage. Ba benginga brusquement les mêmes samedi. Ce que le roi nevi que na concert on aime na nga petroti. Donc na aime ba na ba kere ba nzembo belé. Mais ko sala ba focal na saka focal na nzembo cour suprême. Donc on est rapide ba changa na bandela kaka place wana. Na yeboué na sengi. Na bichef. Ngana saka moi plan na ngana ya moi 10 minutes na kende pona okende fête. Lokola mutu abandi wana yazana ba yemba ki concert mobimba ya kozwa 4 heures du temps. Ngana kozanga 10 minutes nelo mo muke. Oh bino ka boye momemba ki Victoria. Oh. What's qu'on a le ibongo nani? Papi Kakol. Ah. Makamemba ki Victoria. Ngame kuma bino awa bozalaka soki nga avec ngam na betaka na wenge. Soki problème botanga kombo ya Emenea. Soki problème botanga Emenea na pasaki vie ya Weranson. Pangi ya Weranson. Omoni na butu wana mona moni ke mabemo ngai salama na zongi na nga parler. Na parler lo na lali lobi na ngo boye musapi na ngai de coincé na portière linza ke bukani. Salinga mo vimba mena ke répétition exacte. Malamo bango ba comprendre berero ba salaki na ta studio Ronaldinho a oyebisa ngo presse to akoyelo bayango comme ya lo bararo lo bango. Mama ba bengani na batu na bango bazaka na poto na batu na bango kinawa type wana golf ba yokai na batu na bango basala voice na bango moko boyeke oh allo président nani biso ba fanatique wenge mama Ronaldinho asa to se pete Ronaldinho asala orchestre azui Jenny azui Igo Sente azui Gino Bass alinga zo Sara solo yebisa ngai ngana kozwa Igo na ba moyen nini est-ce que nazui contrat mo ya gaya pona ba Igo ya to kebeta contrat oyo vous comprenez nzo kaneza bitumba mo sikoyo batu ba bano benga bano finga ngai ba fanatique wenge
moko na benga siko singa kona no voice mezo circuler na poto na kombo na opena boina oh ya solo tindelanga atindelinga voice on ayoki yango so bato basala voice on bazoloba bazo souffler bango maloba basali vidéo mais dans le noir bino bango et mon anité na tindelo vidéo avec des paroles mais je suis dans le noir visage et mon anité mais mon numéro aux anango parce que numéro tindelo vidéo exactement et mon anité ba moko le binango nabité so na fa na parler faut na ke répéter na passo na lingi bande na ke rep na comme na rep boy ba jeton so ki bolongba oza ba kesa no ba utete na comprendre ba bwa kelanga na nenga muta système mais moyen na landela ye et a été moyen loba ya te kakipako na paiement rep ba na raté et bandi to continue na répétition to yemba boy ambriema na paiement na otala kaka yo pesa qui rapporte pas Weranson que de la forêt il y a un président makamo les kaki na papi kakol kuna na studio oloba ki ngo pété eloko te maman ba bimisi voice wana pona ko empêcher ngai pona ko créer ngai makamo ya mabe quoi surtout on a répété on répète bandi nango bouton siko yemo 00 ye le roi de la forêt tango komi wana mbala moko répète katani CG katakata ye asengi parole que tout ça réunion il y a 30 minutes pour une bonne conduite et orchestre. Tout le monde peut réunir bonne conduite et orchestre. Maintenant, on a parole. Première réunion, kuna aux arabes malboso mettre une diabète petit nevé n'anga créer un problème de sa réunion et c'est vide nango. Mettre une jaza venanga. Vous comprenez? Les hommes les carans nango ici l'année de la réunion bongo. Dès l'injustal sale c'est la en famille c'est un problème on se dit et ça termine. Bah et comme une réunion, on a parole. Bouna monigara, ou a bien ça danseuse. A tomboli musapi. Oh majesta. A tomboli musapi. Azui parole maman. Bou, yé azui parole, apé ses paroles. Ronaldinho yo no bon aux rien. Oye wengena no yembi lokote. Ka ko lefso ba ki charlatan. Ka ba ki kesser on passe à kufanaye. Oh. So auto no bananga. Na no zela so lo ba punga pe no lo bananga. Maintenant, on a dit que Kester a koufa binga suko salinga bienti. Ce qu'on a très moins quelques secondes moko pona kota là, n'y to dagi biso to orchestre mbato fandi. Non c'est la tamo mutu moko bana mao. Qui dit retirer nos paroles na wana Kester c'est mon grand frère ou ko ba mamolo bien retirer parole ne puis vendre le basouté. Bon moi c'est ngana loba. Ngana loba te. Mais na moni ce qu'on dirait comme ya grand prêtre de likonzinga quelque soit zana bisoté mais azali parce que ba désir be darati lelo. Ba fimiko bah comme Larry ba chanson bah film ko bandima ba 82 ti lelo ebeta maka ba ko singa fumu waza icône na sala mamba danger vous comprenez na tel na bi non wala za père na ngana ko passer makambo bote dina telemi a retirer parole tant na telemi ne pas retirer parole mbala moko réunir pesa mbrima bato ba coacher ki batu na bango ba pemiso ba motala bato ba coacher ki maman animateur na musu ya mundo za na yolo il pas sur parole. Voilà, animateur on a. Diego. Mbala mo razui parole. Aboniko, wala so ba Victoria wa. Donc c'est que Zaki déjà et le moro ba bongi c'est la guio do ba bimi so longo na miso Weranson. Mbuma sengu balukela nga makambo na banenge tout mena kipate. Batika nga na ba voyage menga na esi ba on a bi non. À part passeport on a wingi na voyage, on nga za na ba passeport. Ba changer au c'est biométrique nazanango ni nazala on a parlé awa ngana c'est la 15 000 passeport na voyage na bangola na king is back so na teli suko yetanga sur parole na bi oh muto ngana yaka na liboso western na car na gare asengi na kabele mbongo lo bananga boye na o kuta uti makala ibaki téléphone akotaki makala basundola kiye ayiba yi téléphone akotaki makala basundola ki ngai kutu na jeni toyo kele mawa ke photo ke nekotala ye bat basundola ye ayibi téléphone ngaba mais ngai Ronaldinho na moni bango bazuba parole na bino eza bango te ngana kisimbi na tena bino ngana mara donc na mo rankoze kwa ngolo zonso na yuma te bango na comprendre que ya bango te izana ba soso gaillard ba maman na bango bazalo batindi bango ke faut coincer donc bongo souvent sur la télé sur que première réunion deuxième réunion oh boendeni tant on a comme discuté na débat to na mibale maman na okisu mutafanda ikoto yo c'est Jésus parole que
Ronaldinho ne bi ozolo ba trop. Et que nga zaka pe mettre na costume na je bin obeta yo. Na gang na bi obeta nga. Mbala moko na sala kaka croiser les bras na vanda. Ni o ni a réunion ici là na tellement na kota na ka na zonga parler. Na kinana nga souté. Donc le ngano nyonso ngwana na maison mère. Ngona. Tant na zongi pe na fin na te na bi non. Où est la place à vanda te. Et bon tata on bana ba sona tout le monde a ba responsable ba wa autorité et responsabilité na bango. Yango ya masa mususu bazoki sakaye et que naka nango pe boye tout kompenga pe roza pe ba se ba lingela nga pe bulu makondi ya ozoki sanga. Quand on est na mission à présent na bino Weranson a lobby lo comment quand à réagir te. Tout à qui orchestre mbato fandi wana. Nani banene sili la nani na kenda nanga. Nani na vana nanga na comprendre nanga ki a tina petina te. Donc voilà. En tout cas merci to lobby lango moins trop. Je pense na banda ku bo comprendre pourquoi Ronaldinho a longwa maison mère et belé ba condamna qui est a longwa ndenge nini et belé pe na miso ba pesi raison le pourquoi. Donc, c'est raison pourquoi à Longwa maison mère. Donc, à lobby, le pourquoi. Donc, je pense que en vouloir y aller sous-souter, à la raison, ce qu'à mon place, ma beso lingue y a combo na il faut se retirer. Donc, voilà. Mais à artiste, à Otika la toujours artiste, voilà. Tous on a le qu'on voit na muke oyo et beauté là qui opé moi problème, moi jalousie, nze moi Igo Sente, bravo, félicitations parce que nze moi na ebeta kitoko. On a vraiment toko ça tout la vérité on est dans le bara aïe et donc ça zouate voilà tous on est en pleine émission pour na ba téléspectateurs au bazolanda biso ba sepela et si kaige malongaza na bona koma nzungwa kala oyeteli dusu nanda kwa mvandu mame na kozala épargne na lingi na zala nzungwa mpaka mobola bamba matembele na zonga na moto Mbayo baloba ko umeleza kopola pembeni ya ige atana umelina pola kate nazali lamba atana polina mai ige mopepe pona koka usana zonga na nzoto ige malongi papa na andi na anushka oyo kanga na société oyo aibike azangaje atala ka calendrier fin du mois so a salaire na ye esika yo komate na musiko komona mapate kita soki okomi okomona eza kaka likolo moto moko tabutama na aja 17 ans toutaka beba ba jour combien ba mois combien bane kokola bien kasi sali na ba réalité bampia ke pai bambongo pai mbolingo pe la lité o Ige malongi libumu soke compliqué batia kasoi na motolo awa bolingo ya ige compliqué ngaye natia soi wapi na meki na motema c'est la Sénégal mbongo mekedemo ici lemboka et a pas de de journée sembese bolingo ngwele kelingai mama yake na mama bolingo pasie ngabobirona nalela igwe soki azotambola ka bolingo na wedende la kanga me yango ya nini yango bolingo landa nego ya mbungu excellence pourquoi ngaitewa. Voilà, en tout cas, aïe, en tout cas, merci beaucoup. Tia, donc, Bobby Ronaldinho, donc, c'est ici, la joie de Pichuna l'hymne national. Voilà, Tozongeli Ronaldinho, si on a minute oyo, on s'est sur la maison merte. Ozongeli sous The King is back. Ozongeli orchestre na yo, bando me musicien Angola, bazo kimayo. En fait, ils ont ozongeli l'orchestre été. Osko autour de système ya plateforme musicale. Donc batwaza ko accompagner nga moni ndenge le tout monde na politique, na zone na politique na la musique. Au moins le comme système FCC, et comme système cash.
et au système ba AA ba parti politique ba sangani même dans ta président parti politique naie mais to sangani to sali autorité morale na biso ka nani Ronaldinho ba miso bazana za pas Bill miso za kana pas Fabregas miso na za boye mais ba ya wana to répétaka et puis to beti donc ba patron na ba ba olinga bongo na yo ka ba miso ba linga bongo te ya betaka pas Bill to pas Fali to pas ya faire ayo ko accompagner ben oui moi na porte de radio bongo na kinde daki moalan soit comme nango bongo na ko zabe na vandi peut-être que fila basila na concert moi na besoin na Ronaldinho a benginga na ki ko accompagner to beti la rebimi na bendi par na ngaza te na misa fila vous comprenez donc ils a ningi wana donc idéologie mikile on tout ça la ngosiko na kin on ça la paye disque na yo moko disque neza disque na nga on les approcher na nga disque na nga na ça la qui suis ils en a 4 chansons na des génériques kala mingité en décembre on a Afro moko na chanson moko ya rumba ya Willy Ngongo Carbone 14 année prochaine sur le marché bah on voit vraiment qui suis avec des chansons anthologiques ba mélodie à sika ya mambo lelo quoi voilà ça sous makamonté à Victoria na 4 on a bête là on prend la maison mais les nabi lelo soki nani pomba lelo soki pomba déplique lelo soki pomba déplique ba to yo kai et puis asali ne ba disque asali ne makambo na ye mais so ga nzembo ya yemba ka koteka ki kester bomba lo ba wana nzembo ezo simba nzembo esimbi eti lelo lelo na moni makambo nanu na monate bolingo moni singa pasi nanu na monate bebe nanga mama bebe yakotala sikoyo lelo na moni makambo nanu na monate libala ko batonyo sobatia na mémoire ndenge nini toyina nao ngana ndimite donc Victoria ndem te sali ke wenge ebima wenge ensemble ba papa chéri binadama ba le roi de la forêt Big Boss ba fait ba ingénieur Célébou ba Tata Dominguez wenge ebimi na caché ya Victoria Eleison yoka mulolo yoka bakala ibwingi yoka ba bo comprendre que caché ya Emenea batu ba kanisa ka Emenea yembaki yete que Ronaldinho ina ki kester na wenge non wenge déjà yango mo bimana maya sike rozala na kishuij ba mai ya sika makambo ya sika pene ezali donc mai eza ko teke o mai ya sika te et ande idéologie ya mopia parce que mai ya sika ezaka te mai nyonso te ezango ka mai ya kala soki etala mai ya njili aka mai oyo bakoko na so batikaka yango wana eza soki etala fleuve omona mpe ka fleuve ka mai oyo toyebi ka fleuve du Congo yango wana donc eza nde idéologie ya mopia avec ba mélodie moko mélancolique bato pena bafungola matoyi baoyoka baosepela. Voilà, mais oyoki mikolo banzemo ebimi o apprécier nzemo nini ya musicien nini pour hériter watanabi pa auto boaka Fali Poupa faire rigoler en tout cas bango to félicitations faire rigoler na nzemo na ye regarde-moi hériter watanabi désolé Fali Poupa album na yo utako sala wana et puis na yo ka sali plan moko ya jaloux message et le nzemo wana donc bina filé c'est bon héritier watanabe désolé Fabregas maestro nzemo wa yembeli côté la côté ni ngeza benake nani na nenga calme bayaya bo bouger nga pena kota na vanda na mutu na bino neza mo ningwana idika ba côté et boss life yo mutu na nga bo bouger na dimi nga pena bombe c'est ba mansa baliko bouger te wale comme ça to benga sko ba pasta landu masundidi to benga ba vena bisa matete be dingwe moto na ngenge to benga ba mettre chura mboma to benga ba mettre rai minimbo ba mettre joboro libinza to kota siko na makasi biloko ya Robinho tana nuboy donc nga siko les asko ya championnat ya koyemba ni ba masa ba shaba ba ke on na yembi nze moko banzela ki pardon pour nous ma chanson moko meu amor na mon portugais français na on a moqué adokaya faut se querida meu amor pene no nalinga moyinya komate ponzamba kelanga pesanga motema tonda na zuwa o pomiso na yo pembe lokola neige na Sibérie kotsa bataille ba compara yo na Naomi Campbell Ketsa Kenzo pene mama nalinga moyinya komate soker nango ezoya Kerolise la bella você uma menina bonita quero
Okazara contigo, tenha paciência, vou voltar. Ce que je peux te dire, c'est que je n'attends pas. Mais tout ce que je te promets, c'est que je ne pourrai pas faire. Tout ce que je te promets, baby, c'est qu'un nouveau départ. Keroli, c'est la belle. Você uma menina bonita. Donc banzela pena. Oyo moni. Wana yo mo to komi hein. Ngamoko na komi na ba master nga bangolais. To komi na bango to sali pena eloko moko ya bien. Et puis ba rumbe za ba nzembo loko ya Wilingongo carbone 14 quelle mouche t'a piqué. Ba ka nzembo loko la mouche t'a piqué. Mouche t'a piqué. Oyebisi nani. Na lobi kaka quelle mouche t'a piqué. Nzembo ya vie na nga Wilingongo carbone 14. Iba yoka pe nzembo ya la grande dame d'Allemagne Mi José Mbumbulanga. Nzembo ezali ba ka pe nzembo mifune ki abelva de tous les temps. Moni emene ya Eva la mala cause pe asona mayemba ka mifune ki abelva. Nga pe nazo yemba yi. De parce que nga za pena petit case. Nga za o king nde na te nga za ka petit case. Petit case Bobby Ronaldinho, petit case King is back. Voilà. Mais déjà na décembre awa. Décembre awa mais wa mort na Afrobeat. Na nzembo wa Wilingongo. Mais année prochaine des choses on les a rare tout on a les réseaux sociaux, va télécharger, va payer. Sur le bela maman va vite. Pour vider tout ça la vie. Ba ma ça va gang la vie mais ce qui est en concert ba tout bazati. Vous comprenez? Ba vie. Ce ba tali ba télécharger tout ça lini. Vous gagnez ka ba batala ngai. Mais le côté pesa. Ba vie le côté das konzo. Tala la ope me côté solo l'arte. Donc ce qu'il faut des téléchargement toyo kango na ba bar. Parce que ngana epesa ba pesa ba mo idéologie. Ba master ba kanga mimi na idéologie ba vie. Mais na ba bar bazati. En tout cas, tout le monde a vie parce que mutasala ba vie à danger éminé ya na album Nzinzi ba kota ba omona ba papa we mana ba fan. Vous comprenez? Les lots temps ba master pe ba ye ba komeka konga ina sali ba vie mais ngamona bar na olega na oyoka te. Ba sala siko effort ya kokota na ba bar parce que ngala esa bango de na bonela bango ba yaya. Merci beaucoup. Alors, Bambote, et puis programme Ezandengenini, oso répéter à Wanamatete. Alors, numéro à contact pour Nabaope, on a besoin de dédicace, Ebikara le Rosa na studio. Oso préparer déjà maxi single, Bakoko Sanandengenini pour Bakota en contact nayo. Ouais, pour Bakota en contact, ils a et pas Nangamoko Bobby Ronaldinho, Bakomelangai na page Facebook Nangai, Bobby Ronaldinho 100%, Bobby Ronaldinho Chiparando. Et puis, comme il y a WhatsApp, direct, numéro plus 243 81 097 95 94. Donc, il y a Pesca Bambote, Nami José Mbumbulanga, Nico Kolajo de Panama, Janice Tantungam Putubanga Muchuri, Mère Emeline Zemba, Maman Likelema à Londres, oh, il y a tous Pépélé à Mbetolo. Mbetolo, Maman Emeline Zemba. Bambote na Bangiska Bazana Kati à Londres. Et puis, Vienangai Hercule banvoie tout dans Londres. JC Nkanu les mystérieux JC Nkanu LM lycée Mukenge di Mike Demo ici les Mboka Junior Tunga na Las Vegas ya Pao Tunga Bambote na yo écrina TV ya Karine Kibiswa et puis tout au balingara Bobby Ronaldinho va kene ko s'abonner na page na ngai na chaîne YouTube nanga Bobby Ronaldinho officiel. Kuneza place au banoza ba news na ngai pe nanga mo na zo filmer na zo lobela na studio na boaki yango donc Mbambote na Tiro Ngonda ya Mama Wiva. Merci beaucoup. Talara Mame Miline Zemba, Maman Eli Kelemba, Moté ma papa tous pepela mbeto Lela Bobby Ronaldinho grave. Donc il y a déjà ces pelilères à mon sous une émission boé. Merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Devlin. Merci beaucoup à Steve Kanza, les professionnels, à notre cordon Aristide Nzapal, à notre 2G. Merci en tout cas à vous tous. On se retrouve à la prochaine. Tambo s'abonner à Libanga TV chaîne YouTube Nanga, Canal Future avec papa Dave Moubama, les papas de Joyce Devlin, Africa Promo, 243, bon s'abonner à Bobby Ronaldinho, donc bon télécharger Banze Mounae et vous allez bien, c'est une façon de soutenir l'artiste. Voilà, merci beaucoup à notre invité. En tout cas, bonne chance na Maxi Single wana na ebi kerosi ma po déjà bon chanteur. Donc nati kelo boira bango kana loyembo. Salela biso bilengia kin kester ya weranson ya yo morope. Merci beaucoup et bon dimanche. Hein. Voilà, au revoir.
susi na ngai ezalaka po yotikanga na désert ebale monene nani akokatisanga mpo nalanda o bolingo na ngai yo memi yo affection na ngai yo kabi lelo deside komi okende Angele Ombolo Tierongonda wapi benga Zidane o Zidane mokonza ba mama Zidane ye Junior Tunga o Junior Tunga Michel Matondo nalingaka yanga bolingo mais pourquoi basalinga boye je n'en crois pas monsieur Mike Demo je n'en crois pas monsieur Tony Marco Dalai Lama wapi Linda Kenzo na Swaze Musengi Anse Pakoleko nalingaka yanga bolingo mais pourquoi basalinga boye je n'en crois pas monsieur mifune kia belfa Mudondu palala he Mudondu palala chikicha chikiche